à l'Irlandais noir Papi Mbouyamba, merci à Saint-Fo Mayenga, merci à Bienvenue Mboma qui a quitté Bruxelles pour Paris, merci à Junior, à ta femme, merci à les grands Mafouta, merci à tout le monde, nous sommes de cœur avec vous. Alors de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, je vous ai annoncé qu'elle était déjà avec nous sur ce plateau, je m'en vais lui dire bonjour et bon dimanche. Bon dimanche à toi aussi Papi Mboma. Oui. La reine? Ouais, la reine de Barranquilla. Pourquoi ma bondi oui? Bongo yusuko yesante. Est-ce que ngalo to âge moko? Tu au moins te yo comme oda yaya papa Lutumba. Yo ya na hein pour les qui na santé. Donc je âge avec sa mort na santé. C'est-à-dire repos et ça paix du cœur. Obi qui paix du cœur mon azan ngo il est qui tellement makasi. Au système te. Te système te justement le quoi cerveau nange vandi penda calme encore na zongi na mabela ba koko. Na fanya na kati ya famille bazo ko solisanga ko sekisanga ba noko na nga nya solo et bien monsieur ya santé za rappelle d'une lo mo boya té paix du cœur kaka na mona tellement kini kala ta na zongi na vandi na oke lengi nango et singa santé et bien ndo bandika bo fungole na pe brèche mo mais le feu est dans ngai que na mona kini kala ta na zongi. Oh, ça fait 6 mois. Quand on a plateau, on a fait yo lo bagi na ngani. Obi ah mama, oko sala musala on a fait 4 mois mobimba. Quand on a plateau. Quand on a plateau c'est comme vous savez sili. Quand yo mo yinse ngo ke vana no na braza. Te. Na lo bagi bien. Et yaki pona musala. Musala c'est sila giti na zongiti. Musala ni yango nda vandi. Musala kasi ya studio, c'est sila kiti. Oui, c'est vrai. C'est quoi zongi wa album? Si qu'on a zo oh album c'est bimakala, auto na raté. Te kasi wala musala studio. C'est Silaki. Si qu'on a bandi. Te. Tant musala Silaki au vanda ki. Non. Tant musala Silaki na zongi. Akene ba tourner Kenya, na ke ba mboka msusu na zongi. Bana na utaki ken na zaka na kin. Est-ce qu'on benga ranga? Bon manager. Oh manager azande na braza hein. Copé Sili. Contrat c'est Sili, tu ko pas ça la paix contrat. À produire peu va T. Oh. Mais il faut ça. Ni na to ba isonga na to mais contre s'il faut ça la paix, faut à ça la paix. C'est ça on ne balobare lo ni si la raté. T après ça paix chance na ba mususu ba c'est basé belé. Amen. Je suis pas la seule. Amen. Hein? Alors maman Bilabel l'esprit a bien quoi? L'esprit a bien. Oui. Yo mo ebi que Michel lelo il y a boire et à manger. Ah si, je sais. Oui bien. Oui, naza prête. Na li repose la prête. Naza na somote. Na pele loko bomba pété. Ah. Oui. Oh maman, ozala gite ngayo na ça fait 6 mois. Est-ce que so bengango pesa nga maman boni olali bien. Bonjour, oza bien. Kamwa po yo dala so ba mo bengo bongo yo ka ono papi mutu moko atonga kinga iboye na lingi ngai. Té. Ouais mais ça bongo. Papi naibisa yo banda mokile banda ata nzambo papa barbu nzambo akela mokile apesa yo ba beauté oza nango o bato bakufaka apesa nga to bakufa mona bango na monaka oyo bakufelaka yo o balulaka yo nzambo apesa so pema batongaka ye Jésus Christ mwana nzambo akufa pona biso batongaka bongo batonga ngati ndeni mutu so batongaka ye mutu akofa obike ah non mais je comprends jamais. Mais j'ai jamais compris. Non mais yo moko. Mutu nyoso papi mutu akoso tata moi ata copine no linga minga tande ko no moko linga mingi. Na le moso pesi mukonga oloba ah. Opi papi Mboma pe mi ko na o sepela te makamazo sala. Atongi okati. Mina ndinga bien. Mutu nyoso batonga ke. Kotongeza normal mutu oloba batonga ke ta azala raté. Voilà, on va commencer actualité et après actualité bien vraiment encore moins na biso vraiment. L'actualité c'est cette décision enfin on confirme sur ce plateau que maman Bilabel a OK Kisangani. Ça c'est vrai. C'est-à-dire bana Kisangani na fungoli bango motema. OK. Ndi na fungoli bango motema pona la kisake Kongo eza biso. Biso bana Congo nyonso tout toko kangana ka bakanda te soko sali ndeko no congolaise ou congolais mabe osengi bolingo osengi pardon po alimbisa yo magi basenganga pardon te mais na lobi bon na fungoli bango motema nazokelo ko sepelisa bango na mwa ba fete ya ba mama na sepelisa bana Kisangani tant na okoma kuna bango pe ba fungola motema basenga pe bolimbisa ba mama to salaka mabe
limbisa biso. Mais motivation wana uti wapi justement? Motivation ezali moi jeune azali producteur moko comme on a eu Evodi Chimanga. Azali vraiment oui, azali Enzo Bar, azalaka vraiment na likalisa kitoko ko saka ba production. Alors a décidé que cette année vraiment abetsanga maman na bango kuna na linga kité na kanga pe na mo motema papi. Ndingo zana komea kuto tumulanga te. Et na yebiso solo na kanga nga motema makasi. So salinga likamoko salinga mabe na kanga vraiment motema boué penza na. Ça t'a pris combien de temps? C'était 95. 95 comment ça était? Non. Na kanga pe na motema. C'était dû à quoi? C'était dû vraiment ba Emilia kanga makasi ba diminuer kanga na miso ba na institut ki sangani nazo sala randonnée na osala tour à ville pona bete la bango na sepisa ba finganga un jour public qui pena ba za ko mo ba 200 à l'époque. Ouais, mais pourquoi? Pero finganga ba zolo ba sida sida. Oui, mais maman Bilabel, c'est comme Tolobara mining na pamba te. À l'occasion de rien, au salé locaté. Na oyebi papi na biso lo moko ngai ndenge na zawa. Ba jeune fille musu batuna ka secret na maman asala ka ba grand écart ba na sala ka biloko ebele o bango ba ko sala te discipline nga ngono e biso na secret na lito itoko ya c'est-à-dire ceux qui balobi mutu en malade batu musu ba bela sida misusu bazala ki infidélité musu peut-être ba tcheki makila ezaki bien te gilette et tout ça ba o bazana maladie wana ba batu tout ko rejetera bango te mais oyebi qualité o ya biso ya ba congolais RDC Congo RDC ba intellectuel basé belé ba tomayele belé mi bala kitoko ko bana ba matosa bien basi pe matosa bien mais lokuta ndele ki biso makasi soko lokuta to sela ngo to tika ngo pembeni en tout cas to kindi liboso lokuta soki olingi su mobali te la première des choses o akokole yo ozana sida po balulo soute voilà batalo soute otula na marché otula na marché nga siko mutu wana kolaka ngango melisa bato bakolulanga talebeli lo nga na système na c'est une histoire ou banda depuis longtemps na mobali na boyaka na pe mutu te mobali na si la raté chaque histoire a sa fin. C'est histoire de ce qu'on a sous Kanango. Mais vous peut-être en bala qui muninga à niveau à mon accueil. Je te dis, hein, rotikala amoureuse ou amoureux, il y a mutumoko toute la vie. Te ezalaka te. Ezalaka au bali moi si vous savez bané belé qui bonde ko koti. Kozala vraiment ndenge ezake bandelo na papa alula ki moi misu na yo moi démarche te ezaka su yango te okope ko tuna maman sokaza okope ko tuna maman parce que maman bilai makama lobaki eza solo parce que na libala ndenge ezaka ba 50 ans 60 ans ezalaka et komi bondeko beaucoup même au monde aneti voilà yana leki siko soki ezalaka toujours na amour moko alembaka minga avant ils ont un péché te bon olembi na yo lingi surtout ça soit amoureuse te ok na yo mais so moninga soit amoureuse ta ketike tranquille luka moi si musuti ba kusi ke bazé belé bata ya koko bazé belé mais ça les kesse non pas du tout mais toi oh non on mitala na sonyo on dirait ça faut bien no bani usingisa bando yaki ezali mobali wana salaki mabe akotisi di solo ba collègue pe à musique pe na ba jalousie ba kotisi di solo on dirait soko mbilabela azalité ba misusu ba sala ka soki bien te ko yemba bien te ba ko yemba soki ndenge ni non oyebi ki mutu nso za na place na ye RDC za munene je ne peux pas na ko égayer ko sepelisa ko toucher mitema ya ba congolais nyonso te il faut tout se compléter ngana zali muninga muso azali baleki na biso bazali bano oyo biso to boti bazali ainsi de suite et ils ont continué. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tant aux zongi siko sima la décision na ozwa depuis 95 tu pardonnes aussi na bandeko nyonso bazala pe en tout cas vraiment n'a pardonné bango parce que moi je nakanisi que biso RDC on a pu on a l'heure on a sauté. Papi Mboma, toi n'amboka moko kitoko. Il suffit biso, moi mentalité changée, to comme na moi amour et vous allez bien.
parce que so kangeli mutukanda bozo gagner ni ba ke ngala mama chala mwana mama national na pesi ba bisou na papa Claude Machal to so la raté siko to lakisi bango ke to solo la kana biso ça dit ba quinoiserie baloba kabilo baloba mususu ba yebi makambo ndenge ezate na se toza binemi pourquoi pendant que nous confirmons donc le 24 na Kisangani en tout cas na Kisangani nazali na ba mama Kisangani nyonso nazana bino le 24 nazako ya ko sepelisa bino na pesi bonne fête ba mama nyonso Kisangani ya Kinshasa ya Congo démocratique ya monde entier parce que zali mois de la femme na ligimino trop na fungoli motema ta na ko ya ceux qui avion ko memanga kuna Kisangani ezongawa eto na ka biloko na ngana ko ya na ngona cadeau wana ezo dépendre na bino mais je pense que après tous ces temps ouais. Donc il faut bandata na gouverneur oui vraiment au niveau ya ba cadeau gozonga nango non mais ça fait 95 oui mais que nazo pesa nani bon pesa nga liste ngote nazo pesa vraiment excellence gouverneur ya ville papa Lomata bambote belé na papa Chimanga bambote belé na ba manyonso o ba organiser loko na pesa bambote belé naza koya ba osepela trop il y a des surprises moi surprise ezali moi mbule pusani mais ce que les Kisangani bana 95 ko yebi ke o beti banzembo belé est-ce que aux un répertoire aux bon si na un répertoire o bango basengi ba douceur basengi ba shauri yako na linga na betapo douceur ezali kisinango ya osengeli na yango potokabola sentiment pesangai affection ememelangai émotion. À part ça, Nairobi nakozonga na duni shauri yako manzili nga soute biyango fe basengaki mazili nga mopale ya yemema ya mulela mazili nga mopale ya yemema ya mulela. Fidèles téléspectateurs, un rendez-vous à ne pas manquer. Moi, je vous conseillerais pas. Oui. Bien national d'un homme salade to go kende. Yo. Pour motika na. Yo on habitué d'un homme salade. To go qui peut qui voilà, donc un rendez-vous à ne pas manquer. Maman Biliabel, cette fois-ci, je mérite quand même toute la ville en parle. Au précédent Ngangwa. Tourbillon. Qu'est-ce qui se passe? Tourbillon. En tout cas, au moins une belle aventure et puis ils ont la réussite ma casse et réussir en tout cas. On est zaki il y a qui idée à Yamamu national maman parce que to sola kanabiso. Mais vous pouvez ça battre impression non c'est parce que hier azana ba programme na maman Biliabel au moins hein ma comme sous solo na plateau. Oui. Neti ngana na banque té. Hein? Oui. Oui, oui. Et ça peut yo solana na tité, et là nego solana batum souté. Donc bref, nous avons une relation d'affinité. Oui. Mais c'est vrai quand même qu'il y a eu un moment où il y avait ces décalages entre toi et Mama Tchalamwa. En tout cas, il faut qu'on ait une vérité. Kokutana, mingi ezaka rare. Parce que ngana zaki na ba projet na ba programme nanga mingi libanda ya mboka. Toujours mon na mingi te mais makambo ebele to osala ensemble. Babiloko ebele to sala ba ya ba sensibilisation to za ensemble. Mais sikoyo lokola le na zongi nabi na zongi mboka. Na zongi na mabela ba koko ndenge nkolo asala mokili alingi abi mama mboko epesa au succès zali Congo démocratique to ko sana liboma te. Mabela source comment ça na ressource na yebiso epai oyo ba koko na yo ba pesa on PV nguya ya koyemba ezali mboka na yo na bibo nazongi mboka ça fait presque naza banda année depuis année passée na mois de septembre je suis là au benga peto pesa ta bonjour rien j'ai insisté de l'eau na insisté parce que chaque semaine alors les nazongi alobi maman tout ça la moi eloko moko ngabi tout ça ni abi to yemba nzemu ngabi to koyemba nani abi te maman to yemba ngabi y a pas de problème OK pas maman finalement to zu muto to koyemba. Docteur Jeff. Oui, docteur Jeff Ndiadi, il était sur mesure, hein, le juif, don de Dieu. Oh, c'est sur mesure. Sur mesure. Magela, ça la tout le monde, histoire, toi, bien.
Docteur Salatu ya motema nanga, o découvrir bibale ya bolingo, richesse ya molingi, nom de Dieu. O kokioko sa aveugle na couleur elamba, mais na pointure à chaussure, boko beba na pamba. Oko sa aveugle. C'est profond, hein? Tu vois, Nabi, dis-moi, on a composition à Yanani. Ah! C'est ça le problème. Tout ça l'était, papa. Il y a ma solo. Mais na pesi ba nani juste chituka bambo te belé pour na studio na bango tout ça qui musala wana ba Jojo Lina vraiment équipe moko kitoko kwa. Nzembo ya nani? Nzembo kitoko. Ah nzembo na biso te to ça nzembo. Nzembo ya nani? Wana olo bango na songi songi. Nzembo to salit na mamu national na la reine de Barakia. Comme déjà on a deux réponses à songi songi yebit. Na yebi. Deux. Alors to sali ezaki à travers Willy Kaimbe. Pour maman sola qui na Willy un collègue na yo. Abi ah to to yemba mais to yemba nani? Abi ah don de Dieu. Docteur Jeff Njadi l'état. En tout cas, elle est cas qui est facile. Mais que penses-tu de ceux qui disent que il a bon ndeka ke sangi sur na mama chama? Té, mais tout ça moi loko kaka lo chocho. Tout ça la moi makambu mingi batunde ba yebite. So to kuta to bi mère. Ah, Nikolo ndengeni to ça. Ambi mambo lo basi na talo ne lo hiwe. To ça makambu dele. Kusala makambu to ibanze mwana nde sala makato. Ah yaki studio a chevo na ndenge na yake. Té, jour nazo yemba. Té, nazo lo ba ya oyo té. Ah. Ça veut dire que to ça que sika moko ngara zo yemba mama zo kuto. Na bien. Les personnes yemba ngapi naza. Déjà avant tout ça la banzem tout ça déjà 3-4 chansons. Tout ça l'inzemba liboso to bité. Oté. Tout ça les amis ba to bi oté. Au troisième tout ça ensemble. Pour nous ça il faut vous répéter. Ça répéter pour ça né. C'est ça. Pour tous mona na mona na. To benga na rapé. To benga na déjà avant-hier. Pour ngala zaki na mutu achité. Atindele ngote na tinda ki Dieu merci ki rozwa ngo Dieu merci dombi panzo. Yé pas ça na Dieu merci nyama ekila. Ah bon? Le Dieu merci ndoma nyama ekila. Ngape na Dieu merci dombi panzo. C'est après combien de temps que beaucoup na mama chala mwana? Tout ça qui to feta ki na vallée de l'enseignant ba maman, tout ça qui ensemble. Après combien de temps avant beaucoup na projet Nzembo? Avant beaucoup na projet Nzembo. Si on doit rentrer en arrière. Avant projet Nzembo. Un mois déjà to kutanara. À l'occasion de quoi? To benga na ka to solo liti mama ndei nini mikolo za ngabi te mama na zao tant na ngama gi na Kenya nazoki mwa makamu moko makalamu te na Kenya na benga ki Suzika Seya na bengi mamu akendeki na ministère qui tu des arts aki so habitala ndeko nanga ozui ba problème boy Est-ce que vous avez un album Bossali ou c'est juste une chanson? Tosali 2 titres, to baksa sous 2. Parce que bazo senga. Jusqu'à preuve du contraire, dans ton moni production en côté. Bazo senga bon. To sali mi balé. Sikoyo muto ya komona ki aza capable aya. Api kandenge Docteur Jeff Njadi l'été apika ki ayet. Parce que kusangisa ba mami balé minene boy. Faut bon amati. Encore ngala comme juif. Comment? Juif. C'est-à-dire? Juif. Oui, bah juif, bah ça ndeni. So bah ça business. Ngala za juif yo juif. La juive, le juif ndeni. Bon, tout ça business. Bah lo bana mnogote. Bah tchaka makam na mesa. Yo mo sola bongo. Hein? Yo mo sola bongo. Ndenge mwana penda. Tchela nga makam na mesa. Oui, la nga masuloti. Les recommune ba âge na commune ngo eza ba âge nas webi eloko Seigneur le à sala paix à son âme à sa salanga à sala déjà masoli evanda nasa na besoin ya kuluka so bani. Tu reconnais que si je suis très reconnaissante en tout cas nasa na ba webi nasa na surprise de Beleti jusqu'à fin de l'année na osaba biloko moko boye batu ba osepela. La dernière fois que tu as appelé un de ses enfants date combien de temps? Ah to benga na trop déjà Mélodie na benga kae bandeko na benga ka to sola ko bazao wa sala kana papa excellence au sommet yande kimbuta yango na pesi mbote Martabu so benga Maktabu to benga na ka mingi me azana na braza to ko benga na trop et puis Charles de to benga na trop na braza na sine benga pas à partir à France to benga na trop na benga na bango ba Isa banani ngane mama na bango de ba libérer ngate ngame kas mana so ba si ba ko il faut ça ça ba mama na ba papa ya pongo de
na fingi na mutu te nazoloba polele ngala ni ngope pona bongo nazoloba parce que papi mbo matoko sana raté ça dit ngai seigneur ala ya sa salanga don ya koyemba na ngona makila na botama nango nzambe afuli po nzambe apesa ngango mutu na mutu ane loko na ye ngana ko sa eloko zo sala te na ko sana liboma te ezande ndenge ngwana nzambe asa traza donc bana sina fula makala siko ezali na ba age na komi nango il faut na sala ka e komi ya ko lia ka mbongo bien na lia ngo bien na ba passe la mona na lia bien na bana na justement parlant de l'âge tu penses que tu es encore à mesure après bah moi au Bettina Braza 6 mois au na kina tu es encore à mesure de bouger vu aussi santo komi nango oh yo lina salo la démonstration nini yo kasi o katalogue te na ko kitande po mona ina kitaka na zota te ko kokate ko kitande ata en fait nga linga ne mamba tembete yo lina za neni olindeni totala biso no to sa démonstration so yo ko kitande nga na okita OK tezera ba chela sinzem eda avec chanson sans chanson ngayo na kiti boyo sikoyo ngayo te pa te bachaki lo mona sofaelo te pa yango eda ne logo e soutenir yoelo te oh faut quitter na se na kitiko te oh zawa na kiti na se ah ngayo pa tin boya batu ba yinote ni non ça la comment la caméraman nous vont mener sengo sur le plateau d'accord pardon on va quand même est-ce que nako sengo oui bachana nzemba tourbillon wana kasi il y a pas de problème c'est bon pas ko tchango tu peux oh pour la nité tala le dimanche oh mais équipage ça va au sein de moi sport si na tiri pena sport na saki repos oui wasalinga ba beta nga pendo ya qui s'embête na Kenya oui moi producteur moi aventurier qu'est-ce qui s'est passé si to komi kuna atika ba nyongo hotel soki ba $10,000 restauration na makambo yo so vivant la musique est-ce que bako frapper bazala kana ba je moko kondima te te mais yo si ça arrive les comptes biso ba frappa biso makasi penza moi bilabel essayez la pe mutu azo senga produire yo acha mbongo oui obeta concert mais obeta na corporellement parlant mingi bazaka mais na biso aba jeune biso comme moi parce que misu kana kotala yo koyeba ke naza kuna te misu kaka mais yela yo yela ngambala mingi ti atandenge na kolibo musupe kwe ça kokweya la chère il faut motema na ngai emonake nzela wana il faut motema na ngai emonake nzela ngo eza bénéfique c'est ça Dax est-ce que Dax na fingi na nga mutu te nazoloba nde ozo insister ne loko wana trop il y a batunde ba mwana kasoba ndenge na lobaki likambo ba fingaka ba collègue ya musique pe ba kotaka likambo ba mwana loko na fingi bango non loko na fungoli motema voilà na lobi vérité totikaka lokuta soki mwasa lingi na yo te ebela basi batonde awa RDC za na métissage moko makasi soko luki couleur okozwa oyo okozwa alors so mosa lingi osute kokosele makambo te so pe mobala lingi osute kokosele pe makambo te OK muta lingi osute otiki j'aimerais quand même une démonstration Dax botti la musique na botti la clip te hein botti la audio s'il vous plaît pour les lo ibeba elimbi sana so ine chokwei te na okoya te et dans mutu matindi message dans les États-Unis comme on est Jérôme Brown on bengi le mystérieux am taba mystère tout na on est là ko bina normal tout c'est quoi les secrets jusqu'à là secret ezali parce que ezali eloko yo botama nango ba force rango te c'est ça mais bon papi mbomo omoni tu sais
phrase ozolo ba âge na sala constant na nga ba jeune mususu o baye na benga ngo fofui. Ça n'a rien à voir de l'âge. Sans en la qualité, quelque chose comme na âge ni. Tina comment na âge ni. Maman mire makoba comment na maman mire makeba comment na âge ni. Et ça ndenge conditions physiques nous ezali. Ndenge nous conserver. C'est tout. Bawo ya mikie wana balobaka bango kutu batakala wana bazo sa n'importe quoi. Bango basi basali nini. C'est ça le problème. Biso to confirma mokili mobimba. So oké à l'étranger, batu na ba komi balé na nanga osa polémique té. Ezati pona ina flatter mamu non. So oké à l'étranger. Na ba mboka musu Afrique Austral, batu na ba kombo na basi batu na ba kombo mi balé. To salinde, ça dit sala musala confirmer mokili après au banaroloba. Mais bah ouais, c'est comme si Binope Bopé ça ban en chance. T'es bazar la bonne chance. T'es bazar la discipline. Bazar la discipline t'es. Qu'est-ce que tu appelles discipline? Moi na loba on a. Non, Toloba. Lelo vraiment j'aimerais bien Toloba. Nabi Papi Mboma. Ouais. Est-ce que bana wana oya miki so ba ebisi sala 1 an. Mbula mobimba. Comme la bière t'es. Kozana kopente akokango parce que boye bisaye pour elo on les autres dérange ce qui biloko wana boye bisaye autres déranger na busana nete et déranger kana musala nzoto ya botaout ti et déranger kana musala je te jure ngaza nanga maman prophétesse te mais yo so sala une année oui na beta ngo na beta ba 4 ans ba 3 ans au compensa qui ont peut-être ne lo msusu il y a de parce que na ebi eloko nga na zo zwa et zo senga fona za la pureté moko boy pureté bon so bazana ngote bazo na discipline wana te et ça difficile pour na bango parce que bazo kanisa ndenge bazo meme la vie bako gagner belé ndenge bazo meme la vie ndenge bazo meme la bakasi bako gagner belé zo kandete musala na biso ezali musala moko ya esprit musala moko esenga ba pureté belé senga ba discipline belé papi muta kosote à moins qu'au Bali. À moins qu'au Bali. Mais. Soko balate. Ça a moins discipline, mon robot. Si ça devait te passer en tête, parmi Bana Onyo Soana, il y a quand même de ceux sans polémique qui t'emportent. Bana Onyo surtout, Bazana vraiment na qualité, il y a bien. Bazana eloko, bakoko simba flamboa mboka, lobby. Pourquoi on ne te voit pas avec eux, genre, c'est que National a fait avec Megé. Baya raté. Selon Baya raté. Pour te dire la vérité, oui que Mam National sera monté Mamnene à supporter ma camunga naza vraiment capricieuse. Naza monté à mon poussé, na linga kaba. Ba jeune fille na pour na ko encadrer bango, c'est pas facile hein. Bazaka déjà le langage mabé, bazalaka polité, bazaka. C'est-à-dire, non, abimisi à ta 5 albums. Le fond de la banque. Ce qui te fait parler là, c'est pas par. Moi, jalousie comme on a que. Pas du tout. Relève Ezoya. Ngala cause la jalousie, na ba fille, wana po ani. Balekinga ne lokote. Oh. Té. Bazana no bio. Té. Oh. Balekinga ne lokote na sens que. Na sens que. Oh, nga na sale belé, ba sale angote. Na sens wana. Bazana bango basi kitoko. Bazana bango sika. Mais basi basali nini? Hein? Basi basali nini o ba confirmer. Yembi pe. Tu vois ko yemba yemba ba yembi. Et ça nini? Et ça nini? Mais c'est le logo tout monde dit ba yemba. Et ça nini kasi? Et ça li ke ba sala na le belé. Ngakutu bité kana mi comicité. Na mi comicité na ngati. Pardon, comment la période? Na ngaka ndenge na sali ndenge nzamba sailanga. Dax, s'il te plaît. On peut avoir tourbillon, s'il te plaît. Je mérite quand même. Bon, maintenant, on a des papiers. On fout à bagnon mi soubisoté. Parce qu'on a dans un live. Dax, on peut avoir tourbillon. En fait, il y a des bengala babouchou. Ouais. Oui, mais il a bouchouté. Tu es dans un bandaka. Oko simba.
Hein? Ko simba so ya butu. Na simba. Oui. Te wana yo mocha bona. Na boli somo. Eh, maman bien. Eza butu te simba na yo. Ah. Eza butu te. Mutazo lo bana simba na vérifier binosko bo lo babo. Ya butu te. Na simba peta. Oui, simba na yo. Simba. Moni ki eza butu te. Eza pena ya solo. Eh. Oui. Ah te. Eza ya solo penda. Ya solo penda. Ah te eza butu te. Ya butu te. Ah yo ebiki na zaka bungu banda kalati. Bungu mona ukalelo. Na yebi nde oyebi omona yango te bongo oh yo mona yango te le totambola kaka regarde mais nalobi hein oui de toi à moi oui olobaki oyebisanga basekra ngo ah comment tu fais nasalaka sexe pamba te nasalaka sexe pamba te je te jure c'est ça on a bien banga bala baso na mikete babangi sanga eloko te ponga discipline oza nango elengi sanga na rien oza na pureté mingi soineti nzoto ya botao nzoto seki osalani nasalaka prière eki alléluia amen. Mais bien, pourquoi pas dans l'endroit où Barabo? Ngapi na très sérieux. Ngapi très sérieux. Ngapi na linga to keno na sérieux. Yango wana. Elo msote. Na ka ndinga na bina ka bina baka sara sara elo wala mi rien. Je te jure. Mais on est consciente qu'au fait quand tu fais ça c'est pour attirer aussi l'attention de Sona osa ono ka kilengi. Je sais pas. Kaboy. Si ça devait t'arriver là et ko aider pe bande ko basim susu. O tchaka mayele no wapi dans ton corps. Mayele ngana tchaka ngona bulingwa koyemba. Na ukaka elengi ngamoko parce que so zo yemba ozo kelengi te bato bazo tala pe bazo kelengi te. On va quand même aider les gens. Au bande musique, tu avais quel âge? Amoké. Na lo bana zaki na Bettina et pas Bettina zaki na 15 ans wana nazo yekola. Na saki ba 4 ans pana. Qu'est-ce qui fait que maman Betty a payé ça aux chances à 15 ans de t'avoir, mais toi tu ne veux pas donner la chance aux autres? Baya kate, yebisa ko baya. Baya kate. So moni ngale musumi sunanga. So no zotala. Ta musuna tali bo kanso, na tara ba tumi sumabe. Est-ce que mi sunanga ko tara ba tumi sumabe? Oui, putain. Yo to zotala kate. Yo ko tala ngate. Oui. Bon ngana idée oyeba mi. C'est kate. Netigo balinga koya te. Ok, problème te ngana ke no kamale male. Netibo. Ndozabo. On peut dire aujourd'hui Mbiliabel est engagé aux armes mutu. Tiens, azate. Son aina sa musana ka bien vraiment. Mutu penza vraiment ti. Tu penses te remarier un jour? Mutu oya penza la sérieux penza ye aye po alinganga ke moi si nazana matosa bien. Moi lungiza pe mabete charme ezali azoya sincère na mokilio eza rare. Question n'est simple. Tu penses te remarier un jour? Ouais. Ce qui m'entend aza alikinga na moi 10 ans ça va. Aye pina sérieux oui. Poto ku fait longo ya mabete. Mais quand tu regardes moi doute. Doute ani. Na kokangote. Tu penses vivre avec quelqu'un dans une même maison? Non. En fait, bref, on peut confirmer Lélo que on dit ma vie libérale. Nandima ngo pena za pena tranquille cerveau nangeza la calme muta déranger ngate maye où étais-tu chérie qu'est-ce que tu fais et puis so muta linga mi na mona ngo les autres déranger nga. Sérieux? Sérieux base dans la chance on a te pour na mekaka déjà. Ekolo mususu ende ngona bisote. Kolingeliki mingi ko bengaler nyonso il faut ebisaka makamnyoso zo sala chérie je suis là je fais ça et ça non c'est trop. Est-ce qu'on peut dire que c'est par rapport à moi ba biloko wana dans mon avis ou ba réalité mon kuta dans moi na kuta na réalité mingi dégoûtanga ça na mona ke ko déranger nga malamu na sa musana nga bon
calmement. Il est dérangé au terrain. Tiens. Tout le monde est tout. En fait, yo peux pas si bailler puis ça yo. Qui va te raisonner à cause de lesbien. Par contre, so basa kitoko. Na lula kame na esprit ma bête. Question de ça. Te. Batu bazo kadisila ka babe. Pour Marambo loba. Pour ni bakanisi linga bongo. Pour Marambo loba. C'est vrai, naza pe na bongo. Wale. Te. Na bongo te. Est-ce que na la fini mutoa? Est-ce que yo tongi mutu? Na tongi mutu te la finga dia. Na omi de vérité. Salande loba ndeko nanga Blaise Boula bi yembande salande. Koloba lobe belebele. Non qui est moi bien moi trop loba zala clair. Et voilà, na linga pe tango yo comme clair. So talinga liso. O mun so talinga liso. Mobali mutabeta ngi botu. Na tikala na des fois liso libela, tu vois? Mon nani. Eh, mais c'est ça déjà ba 30 ans. On dirait que c'est la personne c'est que Zagim Bandavier. J'ai toujours mis 30 ans. Donc, il y a un bien à son. Je m'aimerais l'émission Oyo, que ça reste un peu gravé dans l'amitié Mayabatou, parce que c'est une émission qui, pour moi, est un honneur et un mon à cœur. Au fond, les libres qui sont mon thème. Mais c'est une émission où, à plusieurs reprises, Nazo Yokayo, tu es en train de répéter, Nalobi Mabe, Salande, Maman Bidabel. Parce que... Non, j'arrive. Il y a quelqu'un dans le métier, un collègue, à blesser intérieurement, à choquer. Si nous devons nous permettre aujourd'hui, le dimanche, Ndengo Saïna Maman qui s'angani, Ndenge Ngaï na Osenga, na plateau de l'évêque qui évoque, est-ce que tu es prête à pardonner? Il faut andima d'abord, il faut andima likambango. Parce que Moutonga sa finganga. Est-ce que Naloba terme finganga? Naloba, c'est une poufiasse, c'est une salope. Tu vois le langage à Mouton modèle wana. Est-ce que Mouton ndenge wana azo finganga na emboka papaya? OK. Balinga que tu vas sopeler soupe na nzoto. Abi mais c'est ta sœur. Aza jeune sœur na ozo finge bondeni. OK. Est-ce que tu peux pardonner? Nako ko pardonner mais andima faute wana. Bato ki sanga ni bandima ki. Babi, c'est vrai, tout ça, la maman boye, ton dimia, ton senga bouli, c'est un dima. Ok. Non, qui est malé. T'es content à comboter? Non, t'es autant à comboter. Oui. Mais je t'amène juste sur un terrain, onga, nalingi, to lavango, avant, pour que les gens comprennent que oui, tout le monde a eu maman Biliabel, il y est au moins, à Claire à lobby, elle était mécontente, na o yomni. Yawa na ine ya ebate na ine pona bongo. Ok. Est-ce que tu as une jeune sœur? Ou tu as un jeune frère? T'es un grand frère, un jeune sœur, t'es jeune frère. Et on a l'objet. Ouais. Mais non, tu penses que propos Oyatenaki, Atenaki, pourquoi? Qu'est-ce qui l'a mené sur ce terrain par Linga côté? T'es ya c'est pe la kana batute. Yé pour na yé bat nyuso baza yeloko pamba. Pas contacter na mokilo nzo ndenga na Zambia. C'est pas parce que le loba qui bat fille yango basala nini nazo loba par rapport à expérience au biso to sala bango no basalité sans wana mais encadrer ba fille c'est normal à mon ebo fond les ba fille nzelate non ba fille wana bazali na patience te bazali na politesse te ndenge biso zalaka na okala soko yepa ya boss to epa ya moto azo coacher yo il faut na discipline moko il faut na patience ko lungate asombelo ndako lelo moto kalobi pressé te il faut patience il faut yoka rapé c'est ça au fait. Je suis pas la seule d'ailleurs hein. Ah bon? Je suis pas la seule. Azana vraiment la polémique na batu presque tout. Aloba ma be trop pona ngana libanda ya mboka yango wana nayoka bamabe baloba pona nga mamu national baloba te na libanda mboka te batu mosu baloba te. Je sais pas, moi je me pose des questions aussi, je dis pourquoi. Pendant ta évolution, il t'a jamais dragué? Il n'a jamais cherché. Il y a déjà le barabiso, tout ça, mi bangé, tout ça, la kala, par rapport à quoi?
Même pendant que tu évolues. Oh, mais en tout cas, au draguer c'est moins compliqué pour Nanga. C'est que la dongo la penza bateau. Son amour nous a position l'ulangana. Talo lis moko, misu za ba chinoise mais na fungoli misu boyate. Il y a banga ngambona te. Oui, mais babanga ngo. Il y a banga te. Moi ata vanda na ngomba. Nga taki koko. Ils sont pas mutué kala la reine, la linga tango bima. Tu vois le comme na tenya ba reine. En tout cas, papi, oui, papi mboma. Là, on a fungoli pena moto. Moi, nazo mona biso Congo démocratique, tous on a besoin qu'on y comprendre que d'ailleurs. Tous on a tina koyina, mais à finanga c'est une poufia, c'est une salope à l'étranger. Pourquoi? Muto yebi nini te, et là to lene te, o ko finge bon nini. C'est ça, a finga mingi a loba trop. Ta on a zo kumisa ye, na mboka papa ba. Oh. Oui, ba gabonais, ba zo tanaka. Selon les rumeurs, elle a le sida. Après Sengimbongo, je te jure, les deux allaient dimanche, Mukona. Oui, mais il y a la botte dimanche, papi. Ah, je suis né le 30 août, un dimanche, 1901. Quand a déjà date. Le 30 août. Ou le 30 août. Si ko batu bazo talaranga, ça dit, ils ont le col là, ils ont un collègue na yo, donc ils ont commissaire, ils ont sepela. Oui. Si ko batu abi, oh, mais papi mbou, ils ont commissaire collègue na yo. Est-ce qu'il y a comme collègue na lo ba pona ye? Batandelinga tala yake na Gabon tala zo finga yo ozaboye ngabi ah mais mutunga na zo linga za grand frère nanga vraiment choqué et shuka nga makasi tango na yoki bongabi ah donc au pena za nini voilà ya ngano mona nga na zaka un peu réticente hein. En fait on tend vers la fin de l'émission mais naing tout ça nos gemmes toujours moi extrêmement clip mouké. Oui. Mais au dédié mon artiste moko. Nzembo total. Vas-y, total on va. Natala clip ango. Total on va. OK, il y a pas de problème. Mais yo au dédié nzembo pas mutu moko. Moi je suis bien mobile. Oui, d'accord. Pas de problème. Vas-y. Tu dédies cette chanson à qui? Ah, Nzimbo na yebite bon na odedi on a kulutu simao masia po ezali anniversaire na ye kulutu oyebi ki nalinga ko mingi kulutu mena kozala te na kolusepelisa bande ku ba mama ya Kisangani mais na kosala yo cadeau avant na kende. Joyeux anniversaire kulutu simao masia le poète. Vraiment. On regarde la chanson, on se retrouve tout à l'heure. Vous allez bien? Naza très bien. Ndé nazo fungola ba motema boyo sala nga kitoko kasi. Hôtel Nzembo. Oui, ça va en tout cas. Bon dimanche. Bon dimanche à Guy Bouchiri, bon dimanche à Kamanvoama, merci au PDG Fernand Massala, l'honorable Roméo Yo, merci à Guy Mamadou et Loja Kuala, Ted Tendai. Maboko Bank. Bonjour et bon dimanche à toi. Merci à King Makiadi, Willy Moucheni, pour ne pas dire un grand merci à José et Bembona, Maman Bergina. Et Bembo et Clondé spécial comme ça, à Priska, Plamedi, depuis Cape Town, Christopher, Jersey, José Brown et aussi Clondé à Mémé, Lydie, Liaki et député Joséphine. Merci à Papi Boto. Alors, oui. Lentement sûrement, vers la fin. Oui. Il ne s'appelle nous trop les. Il y a solo pour nous. Tenazo fungola la motema parce que au moni bakando to kanga wana ezo botela biso lo ote. Musique ya mboka muso ezo nyata biso mabe hein. Sanse la di ko finga ndeko na libanda po ozwa nini. Les contrats batona ba sekaka nene makasi. Ba bi regarde. Tala muto. Afingi milabe le peso afingi pe azo senga mbongo. Mutongo azalaka ex ya na mboka wana ya Gabon. Oui, je te jure. Na fungola motema. Ouais. Nzamba lobi to fungola mitema po akota. Mutongo azalaki ex nini? Azalaki mobalo alingaka balanga à l'époque. Ah ouais. Gabonais moko bo milliardaire. Akyo finga nga kuna pe sengi bango mbongo. Ta mutozo ba afingi mbila ba selon le rumeur elle a le sida après bo pe sanga mbongo. Ba pere mbongo te sonia ndengwa na ridicule. Alors, rapidement, comment tu trouves la musique congolaise? Ça va? En tout cas, ça va.
Vraiment, ça va très bien, mais sauf que... Sauf que... Tout changer, moi, Qu'est-ce qu'on peut attendre là de Maman Biliabel? Production prête? En tout cas, j'ai des projets, j'ai des surprises et des surprises. Okay. Donc le feat, ça ne s'arrête pas à ma consoeur. En tout cas, j'ai encore 2 feats. Vous avez featuring Mibale? Ah oui. Pas seulement avec ma consoeur, hein, ouais. nationale. Aussi Maman Biliabel. Maman sala qui n'a pas ses merci mais sala nga bientôt on a zaki na ba difficulté na Kenya a telema ki penza yango na baki to inana na biso te to na biso bana mboka to lingana alors ba featuring muso ezali bozo zela soki na banani oui c'est ça featuring eza surprise moko bato ba s'attendre même na ngote lelo sans polémique l'actualité na musique na biso ya mboka na biso na ba jeune frère na yo que tu trouves qui est vraiment là so na lobi bazo sa musala bien te na kosa au papier si yo selon yo que tu non, trouves et ça le cause tout na ngai grand frère na bango maman na bango na pona ka moko wana zala vraiment juste été bazo sala effort et le kozo kitsa biso babizale ya bien te babizé comportement na biso sala ekitarnasi même à libanda mboka bazala ba comportement moko ya malamu penza te wana fona le vérité okay. Mais bazo sala effort na féliciter bino nyoso artiste il y a un Congo démocratique bosa musala kitoko to lingana ngande ezala basi bazo sala effort le mois passé il y a 2 mois qui nous soutenir baba kanam na pc ba bisou ça l'effort en tout cas jour wana na showbuzz baba kanam a epataki biso na mam to qui nous soutenir c'était yaki na moment to ça la tournée ya docteur Jeff Njadilitata to tikaki to ki soutenir en tout cas soirée za kitoko alors tu as déjà des dates en dehors de Kisangani, la production de Kinshasa? Si j'ai une tournée américaine très bientôt. Ah bon? Ouais. Mais Kinshasa awa basa le groupe pour la bisango pété. Papimbo manazo linga bato ba mécène yo basalaka que musique congolaise ezala ba bimisaka makoki yango ya solo parce que ko sala musique eza konga na makaya bote eza difficile. Et c'est très difficile, hein? Pour nous sala que artiste bima, azala kitoko, abeta kitoko, ba fille ba accompagner ba za kitoko, ba instrument za kitoko, ba répétition, ça demande ils a un budget. Mais ba merci no ba na ba choke belé wan. Ba bimisa na bossa na ikopesa Cardozo Mwamba wankena. Bill Gates. Dozo Bill Gates na maman Philo ba bijou belé sika bozali. Jérôme Brown, je répète encore, Maman Biliabel yeyo. Ce qui a moni bikamwisité. T'es mais sérieux? Bikamwisité. Rien mystérieux. Ce qui Maman Biliabel a moni bikamwisité, c'est que Jérôme, il sa mère 23 ans. Ouais. Bango nyonso bango. Bango edanza bendati là bango. Kibogari pesa makasi, ça bien. Tout élément. Pour pas dédicace à la salle 3. Alors, Maman Biliabel, ça a toujours été un plaisir de t'avoir. Et moi de même. Bien. Ouais. Ça c'est vrai, hein. Maël et Moko, ça c'est vrai. Ouais. En tout cas, félicitations vraiment. Équipe technique Michel Mumbongo. Maël na Maël. Bato Maël. Kobana yeme na plus excellence Mutamba. Papa ambassadeur, vraiment ba bijou belé. Peut-être yo. Excellence. Pena soki mine lokola ngombe ko pena na poko na ko sepela mingi excellence vraiment. Amen. Excellence Avoni. Voilà, alors on va prendre cette étape. Étape pour nous trop. Nga étape pour nous trop ndingo telemi. Bo dendelinga lelo mingi. Mais na chemise ali puta. Dieu merci Dumbi Panzo alinga dédicace yeyo. Ah bonjour, ça va? Ça va. Très bien, t'es goké non mbangoté. Ah Zico création. On va contrer les lois. Dieu merci, ça va? Oui ça. Qu'est-ce que tu aimes chez Maman Biliabel? Ah, ça maître, hein? Tout ce qu'elle a. Pardon? Tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a? Oui. Tu sais ce que ça veut dire? Tu pèses tes mots?
Oui. Tu pèses tes mots? Oui. Tu aimes tout ce qu'elle a? Elle est belle. Non, non. Oui. Ouais, vas-y. Elle est belle. Une belle taille. Oui. Elle chante très bien. Tout ce qu'elle a. Tout ce qu'elle a. J'ai dit tout. Papi Mboma. Oui, tout ce qu'elle a, c'est que ça veut dire. Na matos. Elle a une belle Na taille. Tony. Noko bobo. Hakimi. Oui. Kasi on a tourné la fois dernière quoi au loba. Mais là, je crois que je loba. Alors, bien, il y a tout ce que tu as. Oh. Papi Mboma, ça va comme ouais. On est. On a un papier mort. Ils Ok. Bonsoir. Ah, Alibola. Ok. Oui, Moucheni. Est-ce que ça va? Voilà, alors, on va lire. Vrai ou faux que Mbili Abel regrette son passé des chanteuses? On fait question Oyo. On va répondre à un vrai ou faux. Vrai ou faux que Mbilabel regrette son passé de chanteuse? Vrai ou faux que Mbilabel regrette son passé de chanteuse? Faux. Faux. Merci. Et dans la langue à boy, vous sigatez. Repoussez la maman Mboma Mbote, maman Rose. Oh, maman Rose Mboma. Bonne fête, maman Rose Mboma. Toko mona ngamo na opeso bisou. Eh, avant de Kisangani okuta eh. Ah, na okuta na Kisangani Moi maman on est à Rose moi Mboma. Chaboti. Ouh, félicitations en tout cas, bisous. Maman na bisous. otinde. Ok. Oh yeah, Nelly. Tu l'attends. Ok. Allez, moi je te dis merci. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Si vous tika na biso Moi aussi. awa. Oui. Moi il va dédicace. Eroni atanyata ba kombo batu. Ouais. Tiens on a mo banzemi. Ok. Ero silisa. Moi loko wana ya suka. Ah, d'accord. Ndako ba lobi ba kase ke buchu. Et to raisonner que ça buchu te. Beaucoup touché. Hein? Les a bouchouté. Te me ko tout ça tout on aura pour la bête mbata Oui, na ta bêta, oui, figure. a bouchouté. Bêta. Hein? Bêta quoi? Et ta buchu Ok. Même si c'est pas salé, même si c'est pas sucré, c'est mon goût, j'aime ça, ou c'est ça, ou rien. Alors on appelle ici, na saliba dédicace nanga, na excellence constat, Lomata, na Kisangani, Evodi Chimanga, Pepe Maboko Banque, excellence Gentini Ngobila. En tout cas, Bambote Belé, na Pessi Soussou, excellence Doli Makambo na Wezi Mwana Poto, honorable Machioko, Mathilde, tonton Benjamin Machioko. Douceur, ezali kisinango, ya osengeli na yango, potoka bola sentiment, pesangai affection, ememela ngai émotion. Alors, na pesi Cardozo Mwamba wanke na dozo na mama Philo ba bisou ebele sika bozali na pesi docteur Jeff Njadi Leteta sur mesure le Juf don de Dieu bambote belé na pesi Guillaume Kouchou mwana lemba na Katanga bambote belé Dédé Mopassa mot de passe Kokolo Kombe et puis Ogiluna bonne fête ya famille paternelle nangai na famille maternelle nangai en tout cas Douglas Likwae ngege mata seko mata na pesi bokilo nanga Gabi Lubo bambote belé. Alors na sukisi na nani noko bobo zape mbote na yo wana na emeketa na Dieu merci Dumbi Panch hein? Fabien Debilto bienvenue Vangasele Tocho Matondo Seriti Ntomo Jeff Yeta Pélagie Maluenda Deba Nsamba. Alors, nze mona koembela batu balingaka. Ah, Kina, moi je t'aimais à la folie. Ah, Kina, je te jure, je suis fidèle. La 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 la. Nalingi bino trop. Ba mama ya mokili mobimba. En tout cas, ba bonne fête. Vraiment, ngai na bino Kisangani. Production ezali le 24 oyo na Kisangani et vous dites Chimanga Enzo Bar. En tout cas bonne fête ya ba maman yakini ya partout ya monde entier na lingi bino trop ngala molobe na bino. Alors boluka kinzembo ni abiranga na yimse munene bo abibongo yo munene ngalobi chulomboso mboso chulomboso obi chulomboso ezanini
tourbillon chilombo sot chilombo sot ya kasi nazokosa yango papi mboma oka